na conversation il y a maman la biso Magali ex-femme la biso Magali en tout cas bango basatambeki na eloko mosusu mais bakota eloko mosusu donc basalaki yango mpona babebisa image ya Ferré bango nde bayebika ke Magali aza maladi soit déjà soka mati akoloba ba n'importe quoi mais ok ndenge bango bazo traiter ye maladif ok bango nde baza maladif parce que nandaki ba réponse na elobi je croyais pas nadimaki te que bon la yebi était na masolo tout mais nadimaki te vraiment que nako landa nako yoka ba réponse wana donc a répondaki bango sage anda moi c'est moi baza maye baza intellectuel omoni biso na poto de mobele omoni za na tina moko te bilo baba sala la soki to sango ça la bien parce que ye moko mutu bango soit déjà leader na bango maman na za la France awa mama mobele to yebi maintenant on a été que tu es na live te nazo pesa exemple non là ok ne papa biso to na ta on a biso to na concert mais biso ya arena do yango nde tozo to focaliser na pesa exemple toza pe na makambo na bango pe mosusu oyo to ya grave ceux qui peut-être to pesi parce que nga batalanga ba ngaza la ngai tiktoker te mais ceux que to pesi bato basara ba live ils a scandale mais tout ça la biso bozo c'est la nene kasi comment pesa biso bien on va donner ba non papa bitumbeke musika papa na ngai atayo moko papa omoni Luka Matie bakeko Luka Magali mwana batali foto bimisa oyo tozana ngo foko bimisa kolobaka pamba te guerre comme la guerre donc to ba cheto che yango ngana soloba bango babanditi mama bandaki lobi to boni ngo lobi bandaki yango tozoba e komi bandite non e bandaka la mais tira niveau komi ya sikonde komi gratuit na point que Charlie abenga ex-femme ya Ferré il a fait quoi payer ça $500 pour aya ko imiter faire na émission on a été que ala 500 wana ya Charlie ba pesa yango na bato fali Charlie azana mbongo te esa ko le la bato kotoyo mbongo na ba pesa ko pesa ebe mba mama na ye Charlie penza il faut ameta mana ndege ya ko sa oyebi tala bandeko nanga biso to na ba age to komi nango to lingi suba makambo ba boyete mais pasi oyo Charlie asali biso ba mususu na ko sote na tina somba kama makambo yango pe tozo somba yango Nathalie fungola live to sala makambo ndenge ezokende to ndenge kokendele petit wana il faut alia oyo ya kolia et puis na bien donc c'est tout ngai komelanga na privé comme ça ngai na rotine le contact na WhatsApp to benga na comme ça na ko pesa yo penza vrai penza histoire bango balingi nde mwana zela sakana na Ferré bonjour même hier soba na bango ya fali na bango akobeta mabe tala boyebi na ma programme biso ba musuto osala nsa mitema te tokolo bango na nuboye te mais même petit wana ye po abebisa musique akotisi biloko oyo akobeta mana mutu na lekine oyo ya ba sida wana soi-disant kaka bengele soki ka bengele wata wana soki mutakala biloko zelaka bokomona alors Joa numéro na ngai bonjour nena ke musala na kokoloba bonjour c'est là toi c'est ça papa Sam s'il te plaît maman Joa 07 na kokoloba na zo ke musala na zo comme na privé parce que numéro na boye voilà comme na privé na comme na privé bon on peut se boiter ouais loba no maman c'est ça comme ça maman loba pour comprendre to comme sa musique Far West loba na pardon Naloba, merci. Mbote sénateur, mbote na batu nyonso. Nathalie Mokomba, bonjour à toi. Bonjour. Nena loba boye. Tala, to vanda kana poto. To ya poto kala, to yebi poto. Moni o mani kena jale bazo sala. Grâce mbizi, na ebite ba o ba yebi ango ba oyebango. Grâce mbizi, soki grâce mbizi. Asala kango kala pona wera. Grâce mbizi abandai ko finga wera trop. Bolimbisa na komba wera abanaye ko finga wera asala boy wera ko finga mukolo Claudine Kinwa zwaka ye na kidiba abamba ye loko heureusement bazalaka pembeni esika grâce akanga munoko manike
Jaël batuna grâce aroyebisa bango eza mwasi oyo soki ya mbelenga batuna grâce akoyebisa bango biso nga nakendaki pa mwana nga na Astin nde nake na Astin eza na femme obo akufaka banda oteka na Château Rouge matanga ezalaki nao na ndako na ye mpo ebembe ezalaki soki na morgue bato baolekana nao na ndako na tomona Grace Mbizi batuka ya wera balinga babeta Grace Mbizi abima na fenêtre baje oyo wana baosala bango bayebi poto te biso toyebi poto koleka bango moni manike neti nga so na zuye na obeta manike ngai so na kutani vraiment na manike na obeta ye so na moni Jaël eza kutu bana na nga baolo so bakutani na Jaël boyoka sango baza batukuta otika te totika bango baloba kaka kanyoto tolobi tosala bana na bango nga na omona neti anawa na pena ifo ba enlever ye manike pena simba mutu loka na talaki mwa eloko ne mwa lobio lelo na lalite susi ka bana na nga susi wana bana ne kopanza ye motema Nathalie bravo na idée oyo po bazokende musika il faut vraiment tokende na bango manika obeta mana manika za mupepeti obeta mana ye baka esateke to abazoba o eza poto ba osa biso eloko te etumba mwindu na mwindu ko mundela yaka te 2 minutes bapanze mukongo mutamona na te procès landaka kaka ekendeke kako eza ye Nathalie matière ekoti me baolinga opesa ngango komokaza na se awa bakoteyama tovana biso nie manike akoteyama munoko na ye wana lokola cravate ko akoteyama manike oteyama eza Jaël show mama Nathalie ezala Jaël show ezala mwasi ya mbelenga wana mutu lokola nga so na kutani na mwasi ya mbelenga mutakala salite bonga yaka pa matakala ba live na kamwe bébé Nathalie tovana biso tovana pe na France bonjour tovanda na France mwasi ya Tracy soki Tracy mbelenga Jaël show na mwano na manike baoyoke loko mutali bonsoir ozwango toza na bisoka wana tozo tambola wana dernièrement na mona ki na manike na mona e manike alati le kandeni non nazalaki na koko na ngai moni voilà quoi nakoki kotia koko na makambo na mutu te atiaki capiche na mutu na moni na bia o manike aleki je pense aute musala ou bien azotambola na mona ki ye voilà manike ba place à sala ka funda ipo za na droit ça na France te boya zo sana na mukanda mutu je pense na ye kati o funde comme ça ba kanga na mukanda mutu wana bébé omoni Jaël soki bazoyoka bato na bango bana kati Jaël oyebi azosala place mwasi na ye mwasi ya Tracy Mbelenga na Jaël shona manike mutu akozwama liboso mibala na bakozwama ele quoi voilà c'est ça merci beaucoup merci mon cher mettre 05 poto aya poto nazobonga kaka te azaka lokola moto ati Afrique lelo et puis ye manike nenga zana donc ngai vraiment franchement de ça la ngana passe mingi po nenga baby sa carrière ya mwana na ye Prince lelo soki Prince lelo so Prince la so bimate eza cause mama na ye tala mama salie babona ne belé olalo memelanga mwana na poto ya poto tika mwana mama ki azwa chance ya mwana moni yene azana azwa makamba mwana na ye yango yakoma kosalela place wana mwana za na poto nani yaza na poto fagine mwana za na poto beta on est presque wana il faut beta mana Jonathan comme ça on va voir donc eza triste mingi ngai vraiment sénateur na komelo numéro na ngai donc benganga na repeso Mathieu bango comme bazoluka qui était makambo ya ba famille privée lima comme ça bango pe base de la réponse base de la matière ezali maman na za na France awa ba makambo zoleka bango ba yebi mais bozo ka kopesa batumbongo po banini ba ko kota na vie privée affaire OK bino mo bozo na ba problème non na famille non donc na la repeso Mathieu comme ça ba bonga maraka comme ba lingi toke na ngone wa toke na ngone ngona mais biso to na défocaliser na mablaso ndule parce que bablo muso za ba distraction
donc so bamoni mo eloko moko boye balingi babisa eloko moko boye mpo nini badesire biso bango moko concert eza wana babillet soit disant babillet esila omoni makambo bozoloba ya baconcert soki papa eve aza bien te concert ebetama te na biloko wana papa eve soki concert ebetama te muta moral me le makambo agi eyindaki wagi papa eve asaka crise kuna na matanga bozosaka na média ekoboma mutu vie babindele bakoka te bimisu bazaka na basisuicidaka te bakoka te bakoka te so totiki bamanike boye so totiki oyo eza babiloko ya mikie so totiki baokenda niveau likolo ifo kokorige yango pendant ke ebandi boye ah ouais eza bena bongo bango tana il faut pas soir moi so bazwi bakozwa respect donc bakotika bilobelobela atona poto atona poto donc soki bango na bacomprendre poto te mais bacomprendre mpena poto bien bacomprendre poto bien fille wana Miss José akota ndako ti Miss José akota ndako ya Miss José ayokola basusu te avant na ya na live na biso oyo namonaki live moko boye bazolobela makambo ya magali bafi bazalaki kuna bango tu mpe bazokana manike bazokana ye mpenza tout de suite là avant nakota awa nazolanda interesaki ngai nalanda yango nayoki ndenge bakanikani ye bango tu bazokana ye mwana mwasi moko ya warrior aye wana nga kutu nazala nga warrior me nalingi naloba yebisa bino ka nde bozokana manike bakorefule ye te boyebi ke mpo azwaka traitement ya bentoxin alors eza kutu ngai bakitisi ye kutu mbala mo babengani ye alors mutu akoyela bino discours ya ndenge wana boyebake na France tala biso ya bafrance wana depuis kala France ya kala eza susu ya lelo te déjà bafrançais balingi su badepense ya pambapamba te et surtout na baafricain yango na bakoma memi biso na bopito na France soki traitement na yo ezokute cher oza africain yebaka ke liwano ekomi pene balingi lisu te mpo batraitement tozwaka ezalaka cher mais eza traitement na traitement omutu aza na mokanda te manike bakende kopesa ye basue soki ya marke noyebi kombi ekokaka mpona badetoxike ye opération oyo aza na adresse ya maneke akomela batutu oyo bazalaka na Paris comme ça batutu baza na adresse na ye Faut que tu saches que c'est toi qui m'as obligé à faire cela. Tu as d'ores et déjà perdu de moi. amonaki ye avant-hier na Château Rouge amoni ye susu jour suivant nango na gare du Nord ozomona donc azotambolaka na ye donc ye il faut angondeme mpenza na ndenge bien mais mo bon esprit na tele azoloba mpenza bia yebake baokanele mpo atambolaka te avanda amona mokate ndenge ebete ye na pale potango ayoka mpena baokanele mpe akosilama na mosika ndi ndako wana toza na recherche nango azovandisa mutu ya sans papier donc mutu wana soki pression akobengana manike akobimako ozobomba mutu asa papier yebaka na Europe a baloi ezali soki olingo yamba mutu oyo auti libanda ya communauté européenne 24 heures seulement okobombe na ndaku et puis oke na commune kopresente ye soki azalaka na kati ya communauté européenne oza na 8 jours ya oke na commune mpo omoni biso tofanda na bapoto surtout na France mingi bayebi baloi te babetaka yango kara mingi balandaka bajournal te babetaka yango kara mutu oyo auti banda ya communauté européenne akoti awa na France ke yo oyambi ye oza na 48 heures ya okende kopresente ye na commune oyebisa ye na commune na bino ke nazovanda na mutu bona boye soki aza na kati ya communauté européenne il faut présenter ye 8 jours avant et puis oui après 8 jours donc voilà ok en tout cas merci papa Papa Falai, na mona naza matisi kwa wapesa ide na ye. Soka nya okotela manike to ebete Nanush mbote. Nanush mafuta mbote. Voilà, na mona Nanush ate. Eza na ndeko moko aza na se
Mikolo neza boza na matière eko bombarder au bois qui kaka parce que biso faire et toi protéger. Bino mo bomoni nde mère na biso ndenga protéger base do toi bien. Mututu ba toucher à faire et ba de l'auté. Mais ce boza na biloko le padre et biloko ya ba yuma na bo pesa prêtre sam ndengo du numéro. Et ça nga bien nga kutu so nga ta siko sopara to pandala ra siko. Po bato wana esenga to ke na ba ka bongo. O manike ake musika trop ba niveau amati level à makasi franchement ce biloko za bobomba te to bimisi yango to fandi voilà nani amati akasia amati mbote connexion na eza mabe ezosimba pina te nabingani nayoka pina bien nde connexion na kambi connexion na eza bien te ezokita ezomata pina ezokali mabe loba tozoyoka yo bien ok je crois qu'aza pour ma connexion tableau die moko alobi déjà aza pour ma connexion nani aza na ndeko ya to likolo c'est l'enfant sacré esali Mbote papa. Mbote papa. Boyoka mwa makelele na kayowa na ibite mwa makelele za kuna ufana. C'est bon, ozobima na os quand même. Ozobima. OK. Nalobia. Nalobia maman Magali manière à lobby vraiment na sécurité na ye maman vraiment présent maman azalande bongo. Son âge va ucho salaye so ka lingo père de ka biso to lingo zana to lingo zuma suna guerre moko ezala na biso kala mais akamo bango bazo sala to si to kuta déjà na kala donc to koma casser na ngo mais on to ko féliciter za maman Magali manike eza musala na ye bango pesa il faut jeton moko boye kendo sali image comme bazana événement ba bebisaka image ya papa ya ndenge bango basalaka liboso toyebi mais Hervé Gola za ya Nzambe oyo aza na bagolo na ye la voix du peuple c'est la voix de Dieu là c'est plus que ça voilà. Quand même voilà c'est plus que salut donc eza mosala na ye omoni aza moto moko soki opportunité eza na poto kuna obeti nani ye na poto tango bakorefule ayi awa biso mpe tobeti ye awa na Afrique kote nyonso akokoya ofo babeta ye kaka mpo azomérite yango efo tokende na yango bongo tobeta oyo akomelaka papa Hervé bobeti ye omeki po papa Hervé atiki tro lesale mpe tro na biso moko soki omobeta obotika atika biso sikoyo bagolo tozwi makambo na biso cha tobato libre tofongoli déjà na Charlie Libangi manike akozala 2 oyo akobima mutakala 3 tozokende tokotia bango na alignement po toza ebele toza mobondo bango te ba vraiment ke sikoyo mama na biso wana soka koyoka biso kobosana te rendez-vous te na pokwa manike alaki akosala live mama Nathalie akosala live wana kobosana te na pokwa ntango mama Nathalie akofungola ozala wana esala bien continue na kitoko wana comme naokata mpe kayo ya bientôt yaka na obide na ozelaka live wana biso tu tokomata yango po ayoka sikoyo na matoi na ye moko tobombarde yango po moto akologe akozala meme na bomo ye ofo alala na libanda azala meme clochard po acomprendre ke non bagolo batushaka bango te sikoyo mama na biso mama abana na biso vraiment soki akoyoka akocapture même parti oyo bacapture batina yango vraiment na pesi ye nzambe soki ya maladi dérange vraiment nzambe azala na ye bapesa ye vraiment
après kisi oyo wana azomela wana ekende droit na kota maladi wana etraité vraiment aza mama ya bana ya solo quoi a protéger moninga aza na ye oyo aza na mobali na ye na ex mobali na ye ye peut a protéger bana na ye a protéger na biso bagolois na ye donc on est à l'aise on est fier d'elle quoi je suis vraiment content de lui d'elle quoi franchement donc dans la kitchen on combat on va cajoyo échoué à 100% na Charlie Libango mais si quand biso d'être révolté faut to beta ye to ko matalelo biso photo lo banaye to ko beta yo ate osengi ba pardon yo faut beta po ko toucher biso na côté artistique to ko ndima yuma mutakala wana lobi o akokanga vie wana eza ba propos na ye soka akokanga akanga peut-être fana vie akokanga vie te soko meki na vie ye moka ye banine go bumila ye o bien to mema ye vie et pas na ye to vie vie to kende to no bana chez mutakala ko bete na ba Samarino wana boîte de nuit kala mingi tawa ba uti ko tute ba kuba na ba pyjama ya ko bundana le pati wana bolola papa bana za wa yende makila wana babendaka ye wana mo sala ye ba vertige biloba makila wana ba Samarino nyangule ye buto ya lo ba beta fe zoba papa mongo boy ya gotele mana na faire azana ba opération na nzoto petit wana azana ba opération na nzoto azolinga kufela na maboko ya batu nde petit wana yango na zoto faut mona munoko na rouge wana le pas de linga travailler le pas de tout botter na sala chine quand on bosse bon moi mon bali à travailler pour comparer na ba danse wana héritier amaladi nani ali oluka bitumba yemoka iko comprendre que azala na ye na pena ba fan te yo moko leader so Karis azala podium to eba ten leader nani yo nani musicien nani mais alinga ko sala monoko na le pad na niveau na eta mais to ko charger na ye na nous te to na ni manike na nous to zo nani on charge lelo après na tini vraiment diaspora on baza kuna tous les gaulois bon viser ngai o akozwa manike to ko sala même ba contribution biso ba gaulois to pour nango to futa moto wana. Merci vraiment na beta mwa ngundawa naza na Hollande bino na ba kiss na matoi. Bonjour tout le monde. C'est les Gaulois. Bonjour papa. Bonjour famille. Bon, c'est là on va caillou. Na zo kana maman na une minute na caillou. C'est là omoni toi ba congolais tobotami na Congo tobi mama musique yango banda ba viva banda ba wenge mais niveau ba to ba memela mama musique oyo komi siko musique yango foto bebisa ngo ka so be ba peksa ngo na Congo ba peksa ka po niveau pecho na kei OK ba ko mo toucher na ba famille ba ko mo toucher na ba famille. Donc, mutu de aso ba mo ko na carré no ya famille d'abord ça veut dire que les gens nire ba ba twa musapina ndenga sima ya sous respecter aux gens nire anga tya papa pe musapina liso donc nga lo na lo baka ke bande ko na biso bino ba na Paris ndenge na tala lo ba ke il faut ka to check cagnotte mais ba tout o ba ya wana ba ya na système ya fulani o ba uta ba na ba Belgique ba longwa na Belgique ba kibo asu na France omoni mundela taibi komba mutu te so PCK ba YouTube vidéo ya YouTube ke mutu akotaka na date bwetala vidéo ne yango o ba afa ba bwaka ba banso ba émission ba umela kanana même so ba changer ba combo et comme infraction parce que oye na passeport mususu na visa mususu oye susu a changer combo. Donc bango baza pena batoko na France pour manike babi azara mingi na Corbeil peut-être si eza place moko bien ko beta mutu na bi Corbeil azara isolé donc bango faut ko dénoncer bango non à part ko beta ma en plus Corbeil eza na bato ebele ngakuna na bato ebele na Corbeil il faut que funda bango na ba préfecture ba vidéo na bango il faut que ne pena na ko expliquer muni mbila so ko kena ba vidéo bo beti solo. So, il y a la police, il y a la gendarmerie, surtout les gendarmes qui ont été
Bokena po bokena chana mais expliquer nde ba yela ka expliquer na lisu moko boye expliquer du solo tunde ba kotaka na makamba salaka babwaka ngunda babwaka na Belgique manika bwaka na Belgique ayeko bwaka na France bakali bwaka na Belgique et simbite ayeko bwaka na France bango tu babwaka libanda donc ba vidéo na bango so bokena na mbila akozo ba kombo na bango eza nango facile bango fo basonga pena kini omoni niveau ba kei na nenga mabete bandongo nanga nga pena so ba manike o pena eloko sa mi nango tele bango ta BBC obima na ta osa ata concert nga papa fe na ebite na osa na courage te ba manike pena fo ba futa comme ça ba msuko ba ya génération ya sima ba osa mayeli parce que oza ba blague ba petit fo ba futa il faut betama et puis faut que funda et puis ba petit ba na papa Hervé ba Ozias il faut apporter manique plainte parce que na ba vidéo déjà atanga ba kombo na bango atanga na kombo maman na bango de ba preuve ça yango il faut apporter plainte il faut funda et puis tanga on de calibre ça juste donc on passe na ordre de quitter congolais mon côté aya pesa ba tout conseil parce que makambo ndenge salami ne ba manique ba sala et puis à sa mission à sa live lobby à sa ba live ti lelo muto apekisa zati alors c'est comme show muto apesa conseil ngaso na matina live wana mukanga da kombo na ngapona ofinga muto wana pena na avertir bino so na matika na live wana aza mukola mwa mukenga na to beba akutu na live na na kongola e bata ba conseil ne venez pas oyo komi trop c'est trop tout le monde ba jibe ba na ba polémique ngwa ba ko sa bana te est-ce que goleni ça dans live na ye ou bien ya kotala te komi na tango ya koagir malamoko koagir ya makambo réfléchir makambo raisonner réfléchir les sauter to si to komi kaka kobeta kaka yango ko kalme soki musique yango ko beba soki beba ko pesa musique yango ba pesa yango bino bozela ka to en tout cas c'est Nathalie toza soka live bandi tokota kanot na biso toke nonga ndengwana ka en tout cas mbando na kiti po na kayu merci vraiment OK merci papa merci ndego merci nani wana mama na biso c'est quoi le nom Maryse salut maman oui salut papa bon ça bien toza bien maman limbisa nde to umisio ah c'est l'hôtel merci beaucoup bon ezan mbali boso kina kota nu limbisa toza bien te mais to wana kanda eh oui bon même si nga moko to pena nanu na kanda makasi omoni nga nanu na kin omoni nazela ka le jour manike akotaka partner na Kishasa kaka na aéroport seka na kunda ba parents na yo balobi Charlie Prince yo manike te yo Charlie Prince ngana ko manike pe omoni nga pona ke mutema na ngai kita ifo na bunda kana na manike tika abake na kufa omiko ko balelo titoko na fin du monde kaka le jour o kenga na kuta kana manike ka bwena nzela même si makambo esili ngaka na ko bunda na mama mi na bunda kana na manike kwa depuis lobi na bunda na tanu live na da kana na live na hii niki akoti nenu bana nakati ya live wana oui soki likambo ezali soki ofinga ye moko nenu mukolo a terre wana mais pas que okota na famille na yete famille esali yo nini yo biki na lobi ke ye afaka na poto ngaka na Kishasa omoni nga napeka na face ya aéroport na ozelaka aka na ozelaka manike ka le jour omike ya akota partner na kin de ka le jour omike ngapeka na obunda na ye ava kutungana kufa na vie ngana obunda na manike na manike abiso ko finga so ba vie na ye na ozelaka manike na kin vraiment afaka na poto kuna pe na poto binoka bolukise na poto ye azonga kin parce que c'est la fa abinda kin ngaka na bunda na ye en tout cas na bunda na ye boko bunda penza ovanda pe côté aéroport
Oui, naka na face aéroport. Toko kabola banini il faut ko kabola ngoti côté na bino. Moni ba na mani ke bo beti bango. Toko pesa bino kanyo. Oui, papa. Ominde ngande ndeke na zala awa. Et pas na même si na quartier. Ba ebi ke ceux qui muto fingi papa Hervé et le ka ki ofingi ngai. Vraiment. Oui, même si na quartier na biso ba ebi ke ba ebi nga bien. Ba ebi ke Sophie ka ofingi ka Maryse wana. Et le ka ki Sophie papa Hervé. Aussi mi papa Hervé, aussi mi Maryse. Voilà. Oui. Le ka dem manike na bandi buzoba. Et c'est l'autre. Afaka na poto. Afaka na poto. Sozo ki sasa borobunda bino mibale. Papa, na ko bunda na manike pe etika la histoire na vie ba ke fi mora bunda na manike po na kombo ya papa Hervé et ça skonga. Voilà. Ouais. Bravo, bravo, vraiment, bravo. Vraiment. Merci beaucoup. Manike, je crois, à ta fin du monde de l'Ingeya. Maryse, Boroka bola toko ça là-bas, toko imprimer papier. Et longa Charlie Prince que ozala, et longa bana manike ke zala. Moyen soke ke zala, oko kabola ngo côté na bino. Oya ko beta bango to pese cagnotte 1000 à 1500 euros. Mama, zala kutu kinya, mwana kutu Kemake ngamo ko ndeke na anu mwana soda. Mzanu munduke papa na biso ngana utambo na ngona track. Te ya munduke ya papa nde to pesi o conseil wana to utambo. Arme. Oh. Oyo mutu kulutu kutu oyo garde corps soki ya kulutu oyo somo na so komole nani atambula kana arme na basoda. Biso makambo tala. Il faut ekoma boye pour l'état na biso kuna peso sale lokote. Mutu neti soma ya Charlie Prince azofinga. Kosemba zo sale lokote. Na bino 1500 na bino 1500 mwe mutapza kwa ubimza munduki pona 1500. Nathalie, ndenge nyonso kambo ekokomela ata 10 000 ata 10 000 ekoya poka tosilisa makambo papa Falai na moni Maryse est là na longolo pembe na papa Falai Maryse nacho munene 1500 passer message toko sala ba papier toko tia ba photo ya Maryse nacho munene toko tia ba photo ba tutozo luka. Oko panza ba papier na côté na bino. Ba o ba kobeta bango to kopesa bino 1000 à 1500 euros. Nathalie Zela, Maryse, nacho munene po ezaki ko cracher batu bayoki obiente. Bandela message opesi po na mani kende nacho munene elaki sike ekokende tina Japon, tina Bangladesh po ndenge ozaki muke esuka ka na Congo. Message ni opesi po na mani ke. Na pesi mani ke message eza boye. Lokwa ndeke asimbi papa Hervé, asimbi ngai. Epe comme lelo le 4 février, tito comme na fin du monde. Ngana obunda na manike. Mabeka ke na kufa, soki na kufi te ngana obunda kana na obunda kana ati kana poto. Soki ate partner na Kishasa ngana na nafasi Europe na mwana soda. Na ola kisengai. Tochani na saki. Na tambo na munduki. Na tambo na munduki. Place nyonso obye ngana mwana manike. Na boma Oh, papa Falai a cédé les sous Nathalie. Tato. Ok. Non, mais président, on y a dit que Naboula n'a pas fait yango wana. Bo biso bana tsangu pe to sala na kate. Ya solo na zo solo. Maryse bébé. Maryse, yoka ma chérie. Yoka boy, yoka. Problème et là musala to nani au pesa numéro no pas raïs. Sénat. Au moni Sénat au pesa numéro. Donc on a besoin na yo ba nini o ba tract auto ça c'est encore ba flyer wana. To o sala ngo to ko tia elongia Charlie Prince. Ba za rechercher Charlie Prince. Jonathan wana manike. Na Prince Babia bana manike na mi bale wana. Toko tia ba photo na bango. Yo musala ozana ngo toko tia cagnotte
cagnotte wana entre 1000 à 1500 dollars. Oko panzango côté na bino ba o ba ko beta bango cagnotte wana to pesi bango. To ko la bino par Airtel Money ou bien M-Pesa. Bo oya soki bo beti bango bo filmer ko beta ya ko beta penza mutatikali kao. To ko zwa mbongo wana to ko pesa bino ngo. Bo keno osala ngo commerce. Bon, ba luka nga numéro ya mwana manike moko ya mobali. Nga na olinge na makasi. Détecté. Ba numéro ya mwana manike moko. Ba luka numéro ya mwana manike moko ba pesa ngo ngai. Nga na mwasi na ebi nyoso ke na kosala kwa ke na kutana nae. Vraiment. Sengi pe ngidi pe kaka isifi tozwa ye. Vraiment. Na kozwa na façon nyonso. Pona nga omoni nga na mwana mwasi na ozwa na façon nyonso. Na ozwa ye. Ouais. En tout cas. Na ozwa ye. Mais manike ata fin du monde ye boko bunda na ye. Il faut bunda na ye. Papa. Le 4 février. Si fin du monde koma ngaka na kobunda na manike. Na manike. OK. Oui. Ce qui fait que aye pe kinte. Na kosala ke fort. C'est quand na sala bongo. Na bo madame bongo na pa na projet wana. Na projet wana. Ouais. Oui, kapoto kaka. Ouais. Bobo bunda na ye. Papa, nga kaka na bunda kaka na manike pona ke mutema nga ekita pona atika kombo atika kombo potan kombo ya papa Hervé. Ya papa Hervé na buzoba na ye wana. OK. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Merci Malise en tout cas. Marise na lelio mabe fona bunda na ye. Vraiment. To bunda na ye. Vraiment fona bunda na ye. Merci vraiment Marise. Tu as un numéro na inbox hein au comédien. Merci Sena. OK. Voilà, toke na putu ya talo. Mbote. De yalo la obem sakaka kubu na ngai. Ya ndi misaka te. De yalo la. Maman ne kedo zwanga muke. De yalo la. Boni maman. Ça va papa. Non, mais Olobi c'est malheureux hein. C'est malheureux yé malike à samwisi bana ya papa Hervé on a ko satisfaire pe muto ya yebi bien té. Donc dans ce cas biso peut ko sala e bongo. Wali boma na mutu no. Na répondre nano. Oh muta zoko make bozo lo bango en public mais maniki pa lo baki na mama bana ya faire en public non ba pese mbongo 500 € ba futele biya ya poto. Alors qui en public bon c'est pas le but que va pesa mbongo o ba ko sala boza ka en public po ba banga raté pourquoi c'est to banga bango nga vana na Belgique papa na vana na Belgique na ebisera manike nazo mkono kutana nende na osolola na ye na ebisera manike azalaka na Belgique nga vana na Belgique parce que comment musika nga na Bruxelles voilà nangina loba oyebi mutu soka za na bana azana bana zo linga ko bebisa bana muninga amutema mabaya ndoki pasa bomi bana wana. Bah oui. Asa bomi bana wana sans le savoir. Ngalo baka na kumisa ka faire rigola te parce que ça fait rigola. Na kumisa ke parce que azali papa moko azali responsable. Na kumisa ka parce que ayebi ko pesa valeur na bana. Na kumisa ke parce que ayebi ke eloko ni no ya zo luka po a attendre le kambo ya luka ya ona kumisa kae depuis wenge depuis 4x4 na zo kumisa e na kumisa ka fere lelo maniki abimi ba luki po ba batinda ka bango kala pe batinda ka bango po ba détruire fere na kofi ye moko bima na munoko ba video ezali de batika bango na sepo kaka nani ce qui combine bobenga wana azala likolo ayoka na kaka ye musicien zala kaka ye kaka baeba kaka ye mais fulani na combine ce qui combine bobenga la kaye fulani tu veux que fulani voilà ba pesa kaka ye kaka zala kaka likolo ba vidéo eza so be tchama botel na YouTube ezali donc à ça là que ba kitisa fere ba kitsa ko follow mide o asalié que abimate parce que on va besoin ka tombo mamuto ya na masolo wana na ken piana manike mtalobango manike
do basala tout bakitisa bango na o mususu wana mwana impoli wana mususu wa muke wana wa zo baka kokanga musicien na mwana wana bakoloka mwana kike mwana na yazo beta kuna loko batinda kike pe bakitisa ye nde badoza moto wana me batelemela kikaka Papa Hervé na vie na biso mais eza malamu te baye na poto toya na poto kala tomona makambo te bato baye nango baye ko bebisa poto na modèle moko na yebisi bino na yebite bisika bavandaka musalo bango baki kosala yango wana libabe o bango bandemi malédiction na bango o ba mema na bamboko ekolandaka bango moko o bazoluka bazwango te parce que bazo détruire donc ba BBC vraiment ba BBC aya sans blague ba BBC poto eza nango ya mutu nyonso mutafutela mutu ko futela bango tikaye aya awa ye wana ka futela bango mema bango aya na bango awa ya nango ya mutu nyonso soza na mbongo okoya bakangina bango porte te mais tango zo na poto ya éducation ni voilà éducation nini oyo ya nango na poto oyo ko pesa nini même tango yo ye ovandi omoni lokolo ya batona nde batambola raté omoni yango te donc ostiki botikala mnoka na mafinga na mitakala na kotelemelaka bavi ya bato yo kende koloba na mwasi wana mwasi opesa papa bana na yazo supporter bana bien bongo bana baza na éducation modèle wana okende kobenga mwasi wana po bopese 500 euros bofutele billet oyo mobali papa bana na ya zangi otoni po abeme na poto parce que a proposé qui est déjà a proposé ye moko aboya tomona bobimisa likambo ya mwana oyo nani oyo ozalaki na Turquie mwana na biso oyo affaire musuku bobimisa makambo na ye mazalaki utiliser Davina ouais merci Davina azalaki utiliser na bakoko nena na noko na ye oyo azalaki ndeko ya mama na bango tomona te faire ozala libako bien ozabasa bien hein? Tomona mama na bimela ngola aye ko kata hémorragie wana akata yango lobi faire ki para mbana na ye akufaka ki pa mwana ye mtafutela ki minerval na ebitena na utiliser mwana wana ba nini ezali na YouTube eza vraiment kolo matière ozo pesa ngo bien maman poto oui yaya ezali vraiment pourquoi tozala na guerre moko eza loyal bino bobeti na bino bien te ya bino yokani te ya biso yokani pourquoi faut ko tatina ba famille boko lukati ko bomba mutu on eza ko bomba bato ya ko bomba mutu parce que po bazwa yo faut ba ko luka mutu azaka pembeni na yo ba faut ba luka ka mutu to mwana na yo to yo moko so ba ozwa ote ndeko mobali en tout cas ça fait mal l'histoire ça fait mal yaya ils ont ça la passe likambo so tozo na G eza jeté ko luka susu mama non faut pas moi so ko sugi eza jeté bana soki bazali batindaka bato na mabete mais bana na ba porter nanu mama nike plainte atala justice oyo amonaki na Congo soki ana poto ezalaka bana wana bana na loba ba mikolo ba mema bango neti na famille kaka ya artiste na biso ke ba porter plainte ba petit wana bazana bango na nini wana te biso to sala justice na biso pour mona ko suka kan lengo wana parce que même papa Hervé soka lobi a porté Charlie plainte na kin bako kanga Charlie mais ye aboya kana makambo wana alingi banini wana biso photo sala ngo to sala ngo to video yango biso sikoyo le problème est zanini. Papa Hervé, Azam Moutou, avant na Kinshasa. Ayebi justice à Kinshasa très bien. Au moment papa Hervé ba bundise. Ezaka fulani te. Basé belé. Politicien. Ozu ba Thomas Louaka. Ozu ba politicien. Ozu ba ndani vieux Tarzan. Basé belé ba bundisa papa Hervé. Oui. Ozu ndani ba la cause. Ozu ba to na nyonso. Ba bundisa papa Hervé. Papa Hervé il a compris une chose. Ata apporté Charlie Prince. Na ba tente ba Jacques Oye bake bakolinga balakisa papa Hervé kaze lokote na mbokana bakolaki se kuta tape même pas 24 ans en prison yaya lokuta bakopisa eko na ba dénigrer Ferré il était
Bisa moko bafata ko gérer ngolo ko ile bosembe. Papa Hervé, na alobaka mafuma de no na Côte d'Ivoire. Sala ya ko sala na teta ke peste ya lo ko ye bosembe. Il va comprendre. Alobaka mafuma de no ya pamba. Bande kolanga s'il vous plaît, bande kolanga s'il vous plaît, likambo na likambo zalaka na tango nango. Tout ezo beba victoire zana ngambu ya Ferregola papa Hervé. Bato bamoni ke basuki bazoko kalisusu te yango ezopesa bango keto lisusu mutu bolinga te azotombwa makaka malembe mutu oyo apesa ba musicien valeur ya kolobake kolanda oyo te me bosomba ba place ya kolala le seul musicien ngana yoka apesa conseil ezali na baboma le seul mutu ye wana nyoso bino olobaki ke abeti nini okonini francophonie abeti ya pamba bafuti mbongo te bamelie basali boy kaka mbongo na yango yaza nango te musique ya Congo bafo chanter bakamba musique ya Congo yango ba les padres à la tête quoi bafo chanter bino bovandi na ye sika moko bobalukelaka ye. Est-ce que bango de yazo beta musique ba tuzo na simate ba kobotama bazo botama na simate weza tangu na ye ko sila ba kubeba ko ya zela mama sisa oloba papa oloba na yo ba misusu ba ko ya pourquoi boni kotika ba musu na simate ke ba to ba bima to pusa ba kende liboso po ba musu ba ko ya na ba faire baze belé hein ba ko bima lo alors au moins les sont les padres en musique à Congo tiku musique à Congo Kofi. Na les padres na Kofi. Ngala loba ngo les padres na Kofi. Musique na sista pardon. Bozana sista na sista. Ndenge to banek to koma loba Marie Misamwa zalaka na ye awa. Bozala na sista. Après maman poto eza tour na yo te. Zela motema pasi. Bozala na sista na tikela bino pardon. Ngape na kwa motema pasi na sanza na no pardon. Na sanza. Oza ndako na biso eza pana nganga mona sa mama golo azinga moko bafinga kana kana di presentaka tout abona bakana za kutu de ya lola la goloise na loba bongo pa na za bongo yo eza mbali boso to mona nga mokomsu oninga ko loba nanga kutu na biso nga bino na za goloise leki nanga mobali azaka na ngula po ba yambaka fere Western Chimvundu na yebisaka o déjà vraiment donc wana leki nanga donc na koloba ke biso toza na besoin tout monde a quelque chose parce que faire avant dit trop makambezo salama action ezo mona te akosala to kotombola ko mema mutu mo bona justice asumbana no nie manike fo ba mema ye nanu na justice avant dit bo penda monike convocation ye yaka olobaki nini ayeba na loi ya poto ezala ndenge nini il faut sentir ango pe nanu et alaka ndenge nini. Ceux qui bana ba ko kene ko porter plainte parce que oya moi sona na mona za moi makama makasi. Ceux qui kene ko porter plainte et ko sala bien parce que makambo et ko koma na maman Marie et comme on déconnaye ndeko na mususu kuta sa baby sa wana na lingaka kutute a baby sa déjà siko maman Marie akovanda bwa moni mutu moko ayeko bimela ye maman te ko peso mbongo ba niko tuna ba question moko ye zanga tina po aloba chance moi so za mayele agent mayele manike Luka vina oye na poto déjà poso na yo banda to ye munene mezo bonga kaka te munoko nezo kitezo zembela loka mutazo tanga meni masanga mi ndongo mela bakwiti munoko ne vimba keneno bakato musunywa na kati bazo misango na sima parce que makambozo ça les a bon mama te 50 ans wana to 50 ans moneza mukete 50 ezebele ezebele oyo lobaka na se poso kokisa to kokisa tende bokosa ka mona ka loka wa bana mike te aleka otoza mukolo déjà michana place na yo longa 50 te ça leka michana place na yo parce que biso to ko s'en charger na yo manike oko changer maloba bosakani trop ba ko tiko les sous parce que likambo esali ba tout pasi ko zo bana ko taba na miniature obimise bango poto eza lokwa bino nde bosalaka en Afrique te bien sûr ko tsa mutu na miniature o landelo te mais so bana na ba ke ko landelo kaka ndengo tsa ba na miniature wana sans accord na bango oko sumba nde boloba wana munoko na mona mutu ko lando na sima ozala te parce que justice ya poto na ya Afrique eza ndenge mote yate na mutu kene ko pesa mbonga kende ko lobela o eza na mutu te
Alors bo tika vi ya bana batu calme 500 ninga ko pesa na tindela bana na yo wana no na yoki akoma PD soki deux fois ouais moi na yo soki komone na soki mwana na yo ayemba ka papa na Benedict ya akoma deux fois akoma deux fois tindela yembongo tindela bango Tina comment bino bo comment makanisi nini zwaka bino penda ko vandi no penza boy oyo ko kota na vie ya batu ezande po babeta makate po soki muto ko mobeta ozo beta ya oya na buzoba boite et puis ko beta na mbebwana et comme quoi congolais po pese choc congolais po yoka yo pasi faut toucher bana na to toucher eloko moko ezala sensible na vie na wana mona congolais si babetela bana ya ko to bana longola na yo na bana elo mote ye moko si babeta bango bien te babeta bango bien te nani Nathalie Chichi na ye moko Linda akosa batikala ko beta bana manikete akosa pona bawangila bapese mbongo kasi on habite Nathalie Chichi na ye moko no foko lembise no mbebo wana Linda ye akobeta maawa mais omoni bana na ye il faut bazanga ndeka ko tya likolo balabala ayebi ke so na bimi na kuta na muta moni azana na papier wana amone lo ndanga obetanga foto koma na niveau wana kisinjora na pesa kana ba kisinjora mamuto yo memela biso mutali bomo memela biso il fallait tika ya kufa tako kufa o memela biso na nini na réseaux sociaux pona ko senga mbongo na matanga babia de la koma pena ko wanga nango yo to memela biso mukumba wana ya mema emele fulani mutakuba koma ko bapesa ya travailleur boyoka odie bimaka te oyoka ka odie bimaka te balobi atopesi da lisolo pa manika zo mais yo Congo mon pays est-ce que yo zo comprendre le contexte ali comme to lobela Sénat ne tombera jamais. Sénat bokoti o misika ndenge nini oyo bokoti boyautomatize bana kofi batikaki bino mais bon comprendre qui sont les gros na papa efe baosuka Bonjour. Bana bazala na réseaux sociaux bana bamona bonjour non bolo akobanda na ye na akobanda na mano wana sani moko azolia na ye keo nini boye nalobata muke Maris kanga micro voilà toke rid fort toke lo muke Maris kanga micro s'il te plaît pour nanga conseil ngana pesa raka et pas bana ya papa Hervé ba porter maniki nini ba porter plainte à comprendre la justice ya Kinshasa na ou ya Mikili et ça différent à comprendre que ba bêtise ba bango ça na kine mto afingi asali alobi n'importe quoi tu na minature mais justice se poursuivre été mutasani ni alembise lié à comprendre vie à poto ningi za la kananu à comprendre vraiment que poto ça a dégoûté nanu poto mona ba bimaki ya mafinga nanu a dégoûté nanu donc bana papa so bala na life oyo ba porter maneki plainte pour que soit photo ya muto tchana miniature sans autorisation na et ça déjà infraction dans la poto à sir déjà parce que et ça le quoi ou les kana balabala au kangi mutu photo so mutana kamaki au kangi photo aux akasa au courant na mutu ba ki akoporter plainte il faut ça là tous les moyens ça nini au de dommager il faut ça tous les moyens ça nini au samba pour nous kanga kinga photo so ya ko so mutu na réseaux sociaux oyebiete boso la raté otuni avi na été aussi au na minature au lobela kombo ya mutuana ils tellement ils a infraction papa Hervé abotana mwasi ni wana so makambo isimbarati yimo mwasi muta yimo papa Hervé asani na yebi ils a tesuni to botina mobali ali seke mbali fa kipaka non aso kipe bana yi aso da bana yi seka ti aso bana bongo seke apesa emsusu mbongo ya bana wana siko ebebe la mwasi wana ebongila italieta ngesa la mauvais tout avec même tout azo kipe bana te em soit tikela e bana te bana bana kwa bale a proposer et déjà moi ça boya et akutu makambo wana te kasi anto lo bati c'est comme na niveau maneke aso bana acha ba on miniature et ça ba bêtise au moins moto mususu ça ba bêtise to botiki bongo ako continuer na ka ba maneke baza ba tukuta ko yokela ma to bosana ke papa Hervé na mintu ache ba de date papa Hervé na mintu papa Hervé
papa Hervé na mito ache badati na ye nde ache badati na ye boye na bi ke belé bazoyoka mutema passe parce que baoka ko digérer badati wa chete donc bazoluka tous les moyens pour papa Hervé Sani a manifester réaction moko po ba ke luka ba po ba Sani ni po ba lwa omoni asala ki po ba Sani ba bricoler msu makamne msu ya ba msu papa ya ba visa asala ki bu parce que na nuit to yebi ke bazo combattre parce que ba yebi ke be finalement ou ache badati wana mais pour n'a maman ne qu'il faut pas porter une plainte à Sambanan. Aïe bana. Va porter plainte tout au monnaie tout taillé. Quand si tu pas porter plainte à Kenan wa Sambi aïe bana place à aïe ba fama kete l'état la poto à sala comme ça là. Papa a fait makambo ko tika monte bana papa fait makambo ti papa a fait bitaka boloko. Vous comprendre? Abeta boloko. Rete fort de au monnaie na baton. Yépe monanga. Maniki faut habiter ngande na fonctionnera manike na obete na moni ngande na fonctionnera ki fana na kasho nanu na kuna besoin obeta manike te bazuye ka bakati elolemo on a fini ayo ça live Nambebo wana oyo elemba deja ozomona ngo mwindu lokola mbwa uti kobimisa bana sikoyo elemba une fois avec la Gauloise oya kwene ko vana po Gauloise mo bo msu ba vana na pa mbuta lombi bazolia bazoko yemba nzemba nani o te azana yebia solo la bien omwe ba Congolais lo webo mabiso ezaki mutema mwa ezaki mutema ezaka nini wana okay fana manike lelo pena bavana Sena bavanda ba mama Gauloise moko wana mama basala video bazolia pondu bazolia malango ache video ye paso bari ko manyela papa eve aposta ngo na page ne biso to bien mama bonus o te asululane ebe ba ko sola bien linda omoni nazoloba ngo plusieurs fois nga nazolo bateko nazo bango na opesa eza exemple na boye bat ba ko bala reva kakuna koma silia te ngai mu silia ya papa Hervé na esa bino nenga nazala yakuza na niveau mo boko zo idete nenga nazala na anti-terroriste ya makama musique live et grâce à bino lo moko vandi potaka na komba pere na moko ozobanga Sena Nasa bino lo moko créer psychose moko na nouvelle musique na créer psychose moko na monde de musique bongo bozwa idée te et grâce à peine ko chef de l'état ngaka convoquer Ferry live ya bongo kasi ezaka bongo ngaka convoquer papa Hervé po modèle ngana sila na bango ngana zwa bandibu na zwi ba kazkan donc bato ba yebi langi na biso te tango zo banelingala zo tunyo tidi quoi omoni niveau comment ba seri mo ba guerre wenge ba sambisa sute vous comment ka nengwana donc ba tuso ba golo ba beto